Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Maman fongoli biso ba porte, maman fongoli biso ba porte. Batebele bazobenga mwa bala patron grâce à maman Olive. Batebele bazobenga mwa bala patron grâce à maman Olive. Batebele bazobenga mwa bala patron grâce à maman Olive. Oh, oui, maman Olive va fongoli biso ba porte. To benga un système tant to ya kuna tali sa chance. Mais tali sa chance et tomba à la célibataire. Eh batali sa chance bazali, batali sa chance bazali. Yaya, mutwa ko sa yo te zaka pona bana basité. Na bana mibali pe bazana ba attitude wana. Yaya. Tali sa chance. Pourquoi ceux qui tozo kende kingakati baya ebele ya théâtre mibali baluka gotondi sa poudre ebele na ndelogi. Hazo luka sifa mona ye. Alo luka na famille présidentielle mutu moko luka ye oyakota biloko wana eza trop musoko obanga na tuna yo po ya sa mukonzi mazo nyinga lala obiso balba tolobaka zo nyinga lala na mutema soki ye mutabenga ki bango awa te ende mutu na ngake ite c'est ça. Oh toloba pembe ko to bina mamalu babo endeni eza parmi rambo pe e bebisi pe pa maman mais cause ape moko maman pa ko bobanga na biso oui po batato nyoso ba na funa baba marié. Ce qui déjà biqué du moko lilela moko biqué de beba pamba pamba te lilela moko ce que police malala suzanne confiance c'est si décision na kinga kati vraiment namoni moi si moko bena sepel na ye soit za célibataire ils ont prompté elle vit par rapport il y a entourage dans les hommes ça comme maman Olive Lembe lelo mto sala kapé maman kuna zati comédien moko ta sala kapé pas maman biso nyonso to bikaka na appel. Ceux qui va bengi bino pour que se présenter. Siko est-ce non. C'est obligatorité. Et ça na batu ebele au mona peme na maman azate mazo vivre bien. Biso to mona ka lokwa radio ndezo beta. Ceux qui va pile sili et kata. Ça veut dire humiliation nozo luka et ça na niveau ya maman ta mokiete. O mongane na zabwe. Même itine eko leka na télévision oyo et ça passe makasi. Po tozo lo bango parce que netinga na oyo lo bango d'une manière bola moi mère leki tellement belé émission mo tanga ka bola moi maman na ko tanga ngona ndenge moko boye c'est terrible na voyager na maman bamboke belé vraiment maman tikala ko tshela nga ba condition te na vie que comment na peut perdre ya papa est-ce que oui comédien mo rando sala liste na kati te ana niveau anate Saratola avant na TV autant comme maman Olive on dirait quand d'autres le ba chauffeur moko boye que maman Olive yonde muto bebisi théâtre Congo yonde muto pandi ba comédien yonde boye comment na ça négociation Sarah alors maman Olive le là moi si moko boye pamba on dirait bola maman PC opportunité à marquer maman respecter ba toizo ba internet ndeko nanga Saratola na ebité mutu azotinda yo po et comment nango pe système ya tindika chakal et comment pe système a tindika chakal nga bachanga ite natala nanga ka bolamu wa maman na mi komisi c'est-à-dire omoni biso nyonso ndenge omona biso wana oh bandeko na biso ba belle vie basila batu ba ochacha makelele wana liboso maman mutaza mokonza mutu azati ndeko na ngai so totali parmi ba filles nyonso ba oloba pona maman Olive Lembe Kabila baza mibala bien te po mingi so totali makamango batu bayaka na onka keza basi to longoli no pour une minute kaka maman a excusé ngai na tchaka na ninga kibo mwasi na ninga kibo maman limbisa ngai maman yoka na yoki la langage moko azolobe azana maman azana pouvoir te basaka lisusu na bo quantité azo panza mbongo azo bebisa mbongo. Ma sœur, ndeko nanga mwasi. Est-ce que biloko zolobo zo contrôler? Est-ce que maman ozo lobela bongo? Abala mobalo atambusaka mapa na mutu? To abalaka un simple chauffeur ba remorque? Vraiment. Ketobi to luka terrain moko. To luka par exemple terrain municipal à Bandal. To luka ka to mema maman na stade to na 20 mains. To telemisie kaka, to tindi information. Mutu nyonso azaka na posa pesa maman Olive cadeau na lo baba cadeau moko te ke omoni ba cadeau ezala ke c'est-à-dire ndenge na nga moko soki na kuta ba kombo wana te
ngapo na nga nzambe na nge ngake maman Olive de Kabila. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka lokiti na yo twino sa nini. O eza chance à transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Banaki bana mokili mobimba yo moto lukaka place ya kopema pozwa repono kitoko tala place ya kopema yango yo chez Vicky Lodge appartement awa okoyaka kana bilamba na yo ndenge ka kozalaka nyonso okokuta ngo awa bazali na ba appartement o ezali na 3 chambres salon cuisine douche ya kitoko pe bazali na ba appartement mususu ya 2 chambres salon cuisine service kuba awa soko koti chez Vicky Lodge appartement okokuta ba mbetu ya kitoko nyekese tala kaka ndenge ezali na ba design na ya defwa te e bongo côté ya ba salon VIP e biso e pesa la manger ba split ya mobimba c'est-à-dire que a penza ovandi lokola na pôle nord po malili ya kosakana te côté ya mai lala pongi ya ba bébé po mai awa ekendaka te e bongo côté ya courant zala penza na pongi bazali na mobange na groupe électrogène oyo soki kaka courant ke ipa courant ye boum mbala moko groupe peli oza mobimba okosentir yango kutu te okanisa suki bongo awa chez Vicky Lodge appartement bazali pe lisusu na boîte de nuit ya kitoko adresse Zomi na avenue Lifuta numéro 4 quartier Lagos arrêt mosquée référence plaza na commune ya Ntseli tope okoki kobenga bango na ba numéro ya téléphone oyo awa chez Vicky Lodge appartement nyonso ezali ya bio. Bienvenue sur notre chaîne Congo Liziba Télévision, une chaîne d'actualité, une chaîne pas comme les autres, une chaîne où vous aurez vraiment belé partout dans le monde, il y a la biso à travers votre émission Mozindo, autocoutara vraiment la profondeur et l'actualité vraiment à travers l'invité na biso et ça leur rend plaisir de nous dire les millions et on a toujours le bosso à TV na bino ba téléphone na bino pour nous penser ça vraiment pour nous éclaircir bino certains dossiers au les canaux sur les réseaux sociaux vraiment on va barquer ba mutumo ba barquer zanga no mbongo mezana méga pour na ose de ça ba bon moment na kati ya mbugo na biso ba actualité zanga raté 2024 on va parler, on va informer tout ça la plus que ça qui est en 2023. Merci Nadine Nyonso Obolinga ngadi ko les millions appelle Nadine vraiment trop. Merci à mon équipe technique bazar toujours on frère Moulin na moni Jonathan Dario Benjamin Konda Tony 5D derrière la caméra pourquoi pas les Ketchupa na mobile ya Pembe Bambo Tebele. Merci na maman Jackie des colonnes 3 fois boss et mommy depuis Allemagne wana pourquoi pas grand prêtre Coca Fils Bambo Tebele Amédée Massoudi Rams depuis Montréal wana Bambo Tebele pourquoi pas un gros bisou à toi grâce Bassaoula ici Bozali Bambo Tebele na Oabengi Marshall Souvé ISA na kati ya Dallas wana avant restaurant munene yolo ezoana na kati ya États-Unis Bambo Tebele souza pourquoi pas Tonda business Rams Tonda business Rams papa na King motema mama na biso Linda depuis Montréal Bambo Tebele vraiment émission lelo c'est pas une émission pas comme les autres parce qu'on va parler de l'actualité on va parler ça la facile sur les autres ça passe vraiment ma c'est parce que le beaucoup ezo sunga il faut besoin que ça encore le coup mais le beaucoup ezo sunga ezo sérieux bazong c'est les mots ben site ezo c'est les mots réputation zo bien sur internet tout ça naie avec parmi bateau bazara na cercle bazana entourage ya maman na biso Olive Lembe surtout c'est une voyage est-ce qu'il y a par exemple parmi ba comédie au bâtiment panzi parce que zolo ba marqué maman tu ba comédie mo panzi par rapport il y a mauvaise conduite il y a ba comédien lelo pemé maman tout ça na été à Canada dit ce qui Benjamin Konda dans même langage na fond vraiment parce que tout ça vraiment makamuna ka émission on va parler de tout ce que les gens disent tout bas tout ça na dadi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Ndekonanga Diego la mignon. Vraiment, namoni attitude des ambeti koseka, leti mwa mawa, leti kanda, leti posa kolela. D'abord, na pesi ba congolais nyonso partout ya mokili mobimba, Bambo Tebele, ya wenzambe tata apambola bino. Teni oyo ezalaka teni moko simple pour na musala. Très bien. Ndenge ba mécanicien balata ya bango teni, ndenge ba docteur balata ya bango teni, ndenge pe na lataka teni opela kisa ete identité na ngai ite ya kanda ye wana oto yebi
azoloba na kati ya ba média et beaucoup tani nalobaka souvent ce Dieu très bien beaucoup tani za Nzambe Diego eloko moko fo tchaka na mutu na yo télévision oyo ebatelaka nango te ah bon mbongo ebatelaka te mapangu ebatelaka te mituka ebatelaka te succès ebatelaka te nayebi question tokuta na yo napesa ko ba conseil à tout moment c'est tout ça nalobi vanda na Congo liziba kanga motema lelo bato bakosaka bato bayaka mbangu bakoya kokosa yo ya yo komi na succès tala be misoso sala bazo ya mbo makasi eboma bato ebele yo na nga toza différent ngane nazabwe nazala na chaîne te partout na kokende na koleka na ba télévision ya bato nyonso très bien nazana nga polyvalent nazana nga partout nazana nga na place moko teka ona pona fona telema wana mais d'habitude tango to yaka pa bato fo yeba accueil na bango et yambeli na bango comportement na bango zaka ndenge nini poto koma koleka wana à tout moment très bien obenga na téléphone bisinga dadi na kolinga émission lelo ezala pena na brutalité te mais o expliquer par rapport ya ba réalité ezoleka très bien na silisa mbote na ngai nde na kozwa ba question pa na yo yo poko ba question pele zali belé pa na ngai libota na Nzambe ezanga frère na bino na le bon samaritain bobenga kanga héritier ya famille wana na kota ba antenne a et pas na mombo na Nzambe papa na biso pasteur de la foi na pesi ba mbote école de formation pour les loto ba koloba boye pesa grâce ya ba papa ba sali musana bango to bois ka ba frère te tango to koyoka ba tiki mokili kasi to bois ka ba frère tango baza en vie na pesi ba mbote bisika biso amiye et na pesi ba congolais nyonso ya partout ya monde entier ya mokili mo ba mbote toza na attitude à fête parce que Léopard a sali musala o esengeli salama likambo wana c'est-à-dire au moni ba congolais ba sepelaka mais ba vandisa makana réflexion te nga à tout moment tant likambo ezwa na za ko réfléchir oh lobi na talimati na lobi 12 joueurs na kati ya terrain ba sepelisi congolais nyonso na seconde et bongo 500 députés na assemblée mukolo nini bino boko sekisa biso mona ba photo député na assemblée la lina epongi mususu munako polele mususu so ezotanga mususu lile mu libanda nazo tuna question oyo bayi politique to voter bino ezala ne babaki ba nommer bino nga etali nga ite ezala ne babaki ba voter bino nga etali nga député 12 joueurs ba pesi esengo na peuple congolais nyonso même si comme ça saison bunda muto abosani ke massa saison beta na Kindu na Bukavu wapi partout na ba fin congolais nyonso na soda na muto ayaki po boma congolais très bien ben filtré ba benga bango ba rebelle très bien aye po boma congolais mayoki pays na bango ba tie babi apemisi na masasi mokie atiki na temps le but to pemisa mbuma asepeli et vous les politiciens bolata kitoko bolia kitoko bo mela bien mais bokoka ko sepelisa bisote là je vous dis la vérité et ça ba ministre ba député provincial national bo sala makambo ba joueur ba sali tongo moko peto betela bino maboko très bien bosana matanga émission Mozindo tokota vraiment la profondeur émission Mozindo est présentée par condoléances pour na ba nyonso c'est très important très bien parce que ba nyonso bazolanda biso cher à Congo particulier biso oui on a rekoma wana très bien et d'abord na présenter ba condoléances même la famille mobile kulutu nanga chaque Congo ba bon souvenir ezebele ve moko ya bien ya mutema malamu tika to benga mutema malamu parce que na ba ka ebele koela pe ba artiste ebele na ba mboka oyo ba to ba leki chaka na mbongo na bozu ba telemate mais un pauvre moko bo telema po sauver na likambo c'est que faut qu'on la reconnaître liboso na yi ngai ozomona je suis na bimika pamba bo etende ba kasala bima pamba na uti na groupe munene groupe les bons au sein du groupe les bons samaritains groupe munene na mboka o mokambi nango pasteur de la foi na vana na prison na mona ta collègue mon côté aya ko se présenter mona te lunga yeba mais chaque Congo ko bana na kota prison ba séjour nyonso na sala ki et puis alongwa muto asuka
Ah bon? Tout n'a capable à koyebisa. Tout n'a pas tebele ba koyebisa yo. Pour ngai eza regret pour ngai écoute nga ba moyen exact sur ba moyen ezalaki na ngaki na zo part moko ya munene ata libulu ata cercueil ata place ba kotia matanga. Hôpital bozaki wana te peut-être vraiment soutien. Bon, na hôpital, c'est-à-dire à où militer la maladie. Très bien. Tout ça battu et quand tomber pe na za moi voyage moko peut-être ya province tina koma a sali 10 jours, c'est-à-dire il y a sali 10 jours na maladie na pe na sala 10 jours na prison. Ozomona 10 jours ya lukaka sauver nga memi pe na liwa. Tala ba réalité auto kuta na na mokili. Ba condoléances ve chaque atorobosa na yo te icône. Ah toujours na motema na biso. Abatela yo. Très bien. Et na présenter les sources na souhaiter ba bonne guérison. Na ba congolais nyonso o bazobela o santé zo tungisa bango. Merci pe na ndeko Diego pona accueil ko yambanga boye na plateau. Voilà, merci Dadi. Pourquoi oponi ngai? Merci beaucoup. Merci Dadi, merci vraiment de répondre à l'invitation d'Abisso parce que tout sur là vraiment Nakati Mozino. Merci la maman Nathalie Fiki pour ma papa Paul Fiki pour FPT Misala n'est toujours Misala Babo Tebele tout ça on a vraiment Dadi, tu bandi maman émission d'Abisso, on va parler à perdre réalité parce que la question est tellement ébélée faut tout na pour tika question moroté. Dadi maman sur internet les lots comme mon livre les a sali aux AP on annonce aux parmi bateau bénéficiaire vraiment na aide ya maman Olive Lembe aux AP entourage ya maman Olive Lembe ba voyage to monaka au voyage aranaï comment lelo comment maman Olive Lembe na kati internet za sali est-ce que ozomona est-ce que ozobanga koloba est-ce que ozotala na musika to ndenge nini ba question yebisa ngai bon omoni koya kolobela mokonzi na télévision ezalaka epé nitlobaka na se réservaka vraiment makasi parce que ozoyeba te ozoloba bien tozoloba mabe. Très bien. Parce que nayebi te bon ngape na tele na ba internet namoni ndenge bato bazoloba loba et puis bato bazobenga ngai dadilité ya kanda vraiment to monaka yo na makamba ba musicien otelemaka oye ko défendre mais ndenge nini so ekomi na makamba maman Olive Lembe Kabila ozonga kasima parce que soki totali na ba comédien to monaka yo nde penza maman a fait voyager yo mingi pe bo voyager mingi na maman. Très bien. Ba photo ebele e circulaka na ba internet ezaka mingi yo na maman nazwaka pe ba appel à batu batu pe batunaka mais la réaction non ezara nini yango te nazo kende. Très bien. D'abord faut koye bango maman za n'importe qui te maman bauti na présidence lelo oyo baza ancien première dame ozolanda ancien première dame famille politique il y a ancien président papa nabiso Joseph Kabila Kabangi sénateur à vie. Sénateur en vie. Très bien. Ndeko na ngai na ba Congo oyo ngai maman Olive Lembe Kabila nazana ba bon souvenir pour na ye et puis nazana ba témoignage ya kitoko pour na maman wana. Très bien. Des fois pourquoi makamango tango eleka na ba télévision ba évitaka même ko tia kombo na nga na kati eza nini photo yeba yango ngandi mutu na ko expliquer bien tout comme na ko expliquer bien tout comme na ko expliquer mabe mais on a Diego lana makambo mais les photos ont chance de expliquer biso bien na ko expliquer bien batu nyonso zomona ba oloba na ba télévision mutu atindi bango azate ce qui maman azana likambo soit à ko tweeter ningi ba tweetaka na Twitter maman azana ba journaliste y a internet azana ba journaliste y a YouTube azape na ba porte-parole y a Fondation Initiative Plus eza équipe complet na batu nyonso bazoloba batu wana nyonso bazoloba na tikali pe ko mona te moko kati na bango asala na kati ya compagnie to na Fondation Initiative Plus na monati mutu asala kuna azate mutu azala engagé azate landa biloko na zoyebisa yo mais donc contredire na yeba kate
omoni bato wana nyonso baotya makelele nayebaka te eza façon na bango ya kobetela matolo pa mama to eza façon nini ya kosenga to bozolinga bozwa mama lokola neti un simple moninga na bino moko boye. Très bien. Et puis makambo yango pe banda depuis kala ya koloba loba boye. Est-ce que so mona mama Olive Mbekabila na télévision ko répondre bato? La belle anda ko tongo. Azana ta wana te po eza salité liboso na ye. Très bien. Ce qui te lobi to bana kotanga na ba mama ya République ya Congo mobimba. Mutu aleki mama Olive Mbekabila na chance ya vie azati. Na chance akibo mwasi. Ah bon? Aza première maman ya chance ya mboka na biso. Et puis aza exemple à suivre. Très bien. Très bien. Aza étage à souka. Bo bangonde baza ebandeli ya masolo. Oso comprendre? Ndeko na ngai. Soki bazo tinda yo oya ko salir comme maman Olive Mbekabila. Ndiye bozo banga ndiye boko lobela tinda yo. Eh. Nazo kene na yo. Nga nazali moko ya ba porte-parole ya initiative plus principale mais en dehors. Ndeko na ngai ebonga mona ko micha porte-parole. Hein? Na Dieu. Oh ndeko na ngai. C'est-à-dire nga bacha ngai te. Natala na nga bolamu wa mama omikomisi. Na mikomisi. Ah. C'est-à-dire omoni biso nyonso ndenge omona biso wana. Oh bandeko na biso ba belle vie. Basila batu baochacha makelele wana liboso mama mutaza mokonzi mutu azati mutu aza mokonzi na biso c'est mama privilège azalaka privilège azalaka faut qu'on se le dise na bien ngade naza boye naza pe privilégié po na ngai très bien mais nazo lia nazo mela na kombo ya mama très bien vous voyagez pe na kombo ya mama ndeko na ngai oyebi ngai kombo ya mama Olive Mbekabila nalelaka po deja si na kola na mboka o balakisa ngai papa Simo Kimbangu balakisa ngai Yesu Kristu très bien balakisa ngai deja batangisa ngai Bible na ndenge na nga moko soki nakuta ba kombo wana te nga po na nga nzambe na ngeni ngaki za mama Olive Mbekabila na ko na ngai sote to okati lo kango la ndenge nini bango bayina ba télévision ba fingi mais école ya initiative plus ezaka école ya goya ko finga batuté très bien ezaka école te muta ya fingi mama boya bo répondre na la minute on a concentré na bolamu wa mama landa batu basomona ke tala d'abord faut ko yeba ngo mama Olive Mbekabila aza femme d'affaires très bien et puis abana ki femme d'affaires na leloté kala tout le monde a tebele ba beta ba masolo awa mama bande ko sana ba nini na Goma ebo na bo tala ndeko na ngai ko ya ko lobe makambu ya mama na télévision faut sala na bo mama ko kipe na yo te mais ngala zo luka toujours na batela lolemo na ngai ozamanga mo loba mais ozo batela loba bien mabe oui na sana makambu ebela ko loba zo batela ko loba bien to ko loba mabe ozo landa très bien mais to mekano ko na zone ngana sili se loko moko wana makasi to lobana eloko ngona mila yo sisana omona ba télévision mama atinda mutu te na ebite bande ko na ngai nanga ne na yo loba mama mutatindi ngati très bien nazande choqué batu bazoloba mingi batu bazobenga nga mingi liteya soki ezalaki makambo bagolwa wana obimisimbu mamisu ofongoli ba champagne eboye na boye ozo comprendre très bien sikoyo naza ko se réserver parce que makambo nyonso ozomona c'est-à-dire ti ebandaka ti esilaka bon po na ngai nayebi te so bongo baosala ngo d'une manière commerciale po bavie ekota na bachaîne na bango ndeko na ngai so totali parmi bafille nyonso baoloba po na mama Olive Mbekabila baza na mibala bien te mobali osala nini na makambo oyo baza na mibali yoka nanu baza na mibali ya bien te tantôt pe mibali yango mpe basundola bango na bana bango moko basala misala ya télévision mpo na kobokola bana na bango nayebaka te oyebi ke nazolinga nde pene omoni nga nde na boye mama na nga nayebi place na tiaki nakolinga te nakitisa ye
na mituna soki to bito zonga siko na kibo mwasi et ça la bino pasi zuwa ndenge muninga na bino mwasi abala papa Joseph Kabila Kabange so to bito ke na et pour ndeko na biso basi pour mingi so tali makamango batu bayaka na onka geza basi to longoli no to pour 1 minute kaka mama a excuse ngai na tiaka na ninga kibo mwasi na ninga kibo mama limbisa ngai boyokela ka mama zuwa parce que mama za n'importe qui te mama za mwasa mama Olivier Mekabila za mwasa libala babala ye na mbongo aza officiel auti pe na bokonzi na sommet ya leta ya mboka oyo asa n'importe qui te ndeko na ngai mais yoka ata lelo oyo na makambo bazo sala wana mama te leta ka ya bisu ya mboka azuka décision abité bo salir muto aza niveau na minote ba kanga bino ba msali muto on singela bango pardon ka yi wana pesu mama mutema ndeko na ngai c'est-à-dire na yebité na ya siko mama yoka na yoki la langage moko zo lobe azana mama azana pouvoir été basaka lisusu na bo quantité azo panza mbongo azo bebisa mbongo ma sœur ndeko nanga mwasi est-ce que biloko zo lobo zo contrôler est-ce que maman ozo lobela bongo abala mobalo atambusaka mapa na mutu to abalaka un simple chauffeur ba remorque vraiment to abalaka mutu moko boya pamba président ya mboka oyo vous blaguez avec les gens mon cher ami mon frère ma sœur vous blaguez ngana minute oyo ngana ko yo répondre bango te parce que na loi na biso ya fondation parce que biso nyonso o mama sunga asunga ka biso kana côté ya fondation parce que moi ba fondation ninga na fondation ce que koli mutu aza na fondation o eza ya kokola bazali OK tozana ba fondation oyo ba partenaire bazali na fondation initiative plus et tretaka eza na collaboration na ba pays. OK. Fondation initiative plus donc mona ngwana eza pe na wana ce que dans compte ce que biloko moi 4 mukeka mais na compte benate na mufindo benana éclairci bato. Ba partenaire ya fondation initiative plus za ba chef de l'état. Eza ba chef de l'état. Ya liboso eza papa na biso papa Joseph Kabila Kabange. Premier chef de l'état ou ya soutenaka siko yebisa ngai. Soki siko fondation moko ya munene bongo. Muta soutenir ngo eza papa Joseph Kabila Kabange. Yo na minute ngolo ba ke tata mokonza mboka actuel. Mukola ko komaka ancien président na maman. Yo lingolo ba ke ba ozatana ndako moko te to ba ozatana lo monte côté la bango mboka. Obligé. E bandeli kutu ya pamba melelo oyo yo moko yo santaka ngo déjà. Et bandeli kaka nane su nane poussa ni penete mais yo moko santaka ngo déjà. C'est que bazaba n'importe qui. Maman Olivier Mbeka. C'est on va éclaircir ce qu'il y a maman Bisamba on a projeté ezande fondation ndé muté dara ba côté wana tango ebima ka balakisaka ngai teke o ebimi na compte ya fondation o ebimi na compte ya poche na yi wana balakisaka ngai te mais tika na yebisa yo mama za mutu mukiete kangelo kona ko yebisa yo ozolanda to pesara makambo moko to kota ba question o toujours bazolonga ba question nesi boye na ide so to ba chila bisongo mais to lo ba mo question ya to moni Sarah Tola avant na TV autant comme maman Olive on dirait quand ndo chulo ba mo chauffeur moko boye que maman Olive yonde muto bebisi théâtre Congo yonde muto pandi ba comédien yonde boye comment na ça de Sarah alors maman Olive le là moi si moko boye pamba on dirait bola maman PC opportunité à manquer maman respecter ba toizo ba internet ndeko nanga Sarah Tola na ebité muto azotinda yo po e koma nango pe système ya tindika chakal e koma pe système ya tindika chakal humiliation na ozoluka ya na niveau mama te biso to mona ka lokwa radio ndezo beta soki ba pile sili e kata ça veut dire humiliation na ozoluka eza na niveau ya mama ta mokiete omongane na zabwe même itina ekoleka na télévision oyo eza pasi makasi po tozo lo bango parce que ndeti ngana oyo lo bango d'une manière bola moi mère leki tellement belé émission mo tanga ka bola moi maman
na ko tanga ngona ndenge moko boye c'est terrible. Tala oyebi nga na minute oyo nga nazali na famille ezanga griffe. Mais na comment na griffe. Très bien. Grâce à maman Olive Lembe Kabila. Très bien. Na yebisa yo maman ça na plus de 5000 bana. Plus de 5000 bana o batata na bango ba yebani te, ba maman na bango ba yebani te. Abanda bango na kolia. Komela kolatisa kotangisa. Maman ça na ba diplômé o ayebi tata te, ayebi maman te, plus de 10 000 na mboka Congo. Même plus de 100 000. Oh maman ça na bango. Très bien. Maman ça na ba Ophelina. Papa, mbala liboso na fi na ngana mona Ophelina 500 bana. Ba olia na mbala moko. Oh maman abokolaka. Maman ça, c'est-à-dire omoni maman ça mosali bilanga. C'est-à-dire omoni ti yoche makele na internet. Azela maman zolo nele manioko alia. Très bien. Azela maman zolo nele pilipili, maman zolo nele ba matungulu, maman zo salele bilanga po ya lia. Ba fi ebele ya internet to na bango nangai o. Nous sommes des fainéants. To yebi na biso ninga boko la peuple congolais te. Oso comprendre? Maman o ti lelo alesa ka ba congolais. Ndeko na ngai. Tala. Ayebi papa te, ayebi maman te, maman na ye, maman Olive Lembe Kabila. Papa na ye, papa Joseph Kabila Kabani. Ba tadi ndeko na ngai, on azoye biso, c'est la vérité o nga moko na mona. Moment bino bozo tia, ngana ko buka lukuta po, o mona ba photo na ngana maman te ndeko na ngai. Ngana biro buka lukuta te. Eza zo loba oyo monaka. Maman zana kibo kondite oyo bang oyo o ba usadi kibo konzo ba uti kotika, o bazalaki na ngo kala. Bazana ngo lisusu te. Mais ti lelo azo continuer ko bokola, azo continuer ko lesa, azo continuer ko tangisa. Eza na ba Ophelina eza ebele na République ya Congo na ba kwenyonso ya République. Oyo chaque fin du mois biloko ya mama kendaka. Ba rentrée scolaire kendaka. Kolati se kendaka. Ça dit chaque fin du mois. Musala o mama sala ka ndeko na ngai et nazoka na nkele kotanga kombo na yo. Mais est-ce que ça c'est-à-dire ndeko na ngai déjà ajo ngana yo to komi nango to kokalisu ko sala ngote parce que c'est-à-dire bandeko na biso mais pas à moi c'est la chanceuse peut-être pas rose. Oui, na yebité témoignage yango ezanenge nini? Passer na eza passer na eza nini ndeko na nga mwasi mais ko lelo to kota ngane na zaboye ndeko na ngai ko kotanga na mozindo na boyité mais ngana TV na yaka ko lobela oyo ya malamu na loi na bisu ya initiative plus fondation ngana zate soki mutu moko efingi biso peto leka na TV to ya ko finga yi mais ba boko motindika bato ba ndeko na ngai te wana eza bato bolamu ya mama ezoganga na tolo akoki ko supporter te nda ye ko loba na minute nde toza boye mama te yene ndeko bandi ya ko bimisa biso mabe yene ndeko ye na ba télévision aye ko loba ba biloko oyo eza ta na nzela te eza ta na tina te ozomona ndeko na ngai botika bimela mela botika bimela mela ba biloko wana bozo na yebi soki eza ba kanda ba déception na vie po botika la peut-être ko so molonga ni ya malonga te na yebi te ndeko na ngai na yebi te c'est-à-dire eza nini yango koya na télévision lisumu nini o mama oyo asala ninga ndima ko sunga biso ndeko na ngai na kosa yo te absence à maman na minute ba comédien belé bazolele ya solo ba parler kotinzala yaya ba parler kotinzala maman na za mo lesi monena ba congolais même ibona ne oyo même ibona no euti koleka oyo ba congolais ba leli ba congolais ba leli chance ngane na za bo epa maman na vivra pona bona nete très bien ozo comprendre na vivra chaque fin du mois biloko na nge kota kana ndako ozo mona très bien. C'est-à-dire, maman sali 5 ans. 5 ans sans pouvoir. Mais nga 5 ans, tala santé, tala matama na ngai. Tala ngebu. Tala, ozomona santé na nga, omona matama. Très bien. Santé kitoko. C'est-à-dire,
Nengo lobaki ba privilégié. On appelle ça privilégié mais en coulisses. N'a privilégié mais en coulisses. Yo belo ya la mutumba moko. C'est-à-dire mais on a tela no te on a obimisa. Très bien. Et ça avec maman. Dans le but que ça maman avec maman. Ah. Bon ici hein. Na voyager na maman bamboke belé. Vraiment. Maman tikala ko tela nga ba condition te na vie. Que comment na peut perdre ya papa? Est-ce que oui comme des mots dans la liste na kati? Te. Ana niveau anate. Ana niveau anate. Suka. So dans la comédie moi ba no sala liste au changa ité. Oh, kange loko na ibisio ndeko na ngai. Je suis né grandi moi na Kinshasa. No moni ba terre nyonso no monaka. Na tourna na bangote. Tokutana na ba maison o esalisaka ba filmer. Il y a zui caché, on a zui caché, il y a qui lelo et puis il y a ba canal plus il y a ba Maboke TV, il y a tout ça la filmer. Na sala nzonzingi na bangote. Talaga ba sauter, c'est-à-dire talaga munye na changu. Na ba comédie ba na changu. Est-ce que mutu asala la liste? Pourquoi a-t-il Vegaote? Pourquoi a-t-il Mundu hérité? Pourquoi a-t-il pasteur de la foi? Aki otaka lité ya kanda soit disons pe babenga nga impoli. Très bien. Amankaka ba na télévision pe ba lité ya kanda. Papa mutu asala la liste azate. Mama yebi yo. Peut-être yo yebaka te. Omoni ba ndoto nyo solo ta pona mama sala quelque chose pona yo. Déjà ça mona yo. Zelaka taye koka. Très bien. C'est-à-dire nga na so na vandi nazala oyoka nze munanga te. Mama Olive moto aleki ye azate. Très bien. Alala na kandate Maman Olive. Abosa na rapidement. Bah toi tu as question vraiment très mêlée. Akata loboko te so mwana sumene. Omonyo sono zo mona za ba diare ka ba okita na loboko mama. Et maman okata ne bango. Maman okata loboko. Et puis ni ngeza boye. Ba sauter. Maman kati bango. Te. Et a to loba te. Beko na ngai. To loba. To kota na mozindo. Mais na biboye, est-ce que maman ni ngaza boye? C'est-à-dire maman zo monongo makele la wenze bana bazanga kata divertissement na bango. Bana omoni ko e comme isko esengeli mama banda yo kinda mama kipe biso bana na yo c'est vrai la zela ka komona ana moi de la femme awa o mona bango nyonso ba olata ba et dépend de kana mama soit c'est la fêter moi de la femme na baba bango nyonso wana ba comment tala est-ce que c'est vrai oyebi ba mankeli ni so ba télévision bilobela so ba ko bemela mama on ne ba zonga bana mama chelanga be ina kangana maman photo très bien c'est-à-dire kolanda makele le wana te eza bu bébé ne dadi répondre sur la question aux sincère non ça la sincère tout le monde makele le moko yaka bu na internet tant na yaka makamba belvina sina kata agote mamoko na kata ango oso comprendre très bien eza ba biloko mobu une question faut ça clair na biso na trois questions où il y a des personnes qui posent éclaircir le dossier. La première question, c'est comédienne la patronne, Belvi Kandi. Est-ce que Belvi a comment la patronne depuis un mot qui n'est pas mon livre? Voilà la première question. Deuxième question, est-ce que tout le monde a la patronne n'est pas mon livre? Est-ce que Bakatier, parce que Babi Yende na Simana Yende comme mon livre sali? Par rapport il y a des journalistes qui sont sur internet mais tu vas s'arrêter là tu belé dans ciment il y a Belvi des babi ça comme mon livre à tuer mon panzi. Troisième question il faut répondre rapidement sincère. Troisième question c'est laquelle est-ce que au regard des ça on a kinga kati comme des mots qui linga mobali ya batukuna. OK bon ya liboso na ko loba lelo oyo valeur o ba comédien tozana ngo lelo isa grâce à Maman Olive Lembe Kabila nda oyebi ke yoka na yebisa yo valeur o tozana o parce que tozala ki loka biloko moko ezanga tina mais lelo oyo eyebani nango esika musicien est-ce que so mona ngai ne na zaboyi so mona ngai à part oyebi ke batu musu ba luka ba bimisa na ba télévision ke ngana ko bete matolo ezalaka appel to bengani to kutani to kosala scénario moko na répétition na nga na orchestre na ngai ndenge ezalaka kaka yo monanga déjà place na loba to tuna ta ba politicien mandat o bande bandite si le moninga na porte ya député ni to ya ministre nini o nga na ko bete matolo oso comprendre très bien oui c'est valeur maman fongole libiso ba porte pour na Maman Olive maman fongole libiso ba porte ba tebele ka zobenga ba la patron grâce à Maman Olive.
Oui, maman Olive a fongolé biso ba porte. Konangai. Oui, tozala biso moko totambola na mituka danger te yo na memio na mutuko yoki malili te. Kitoko. O se pelide. C'est-à-dire au monde que non dégager aspect moko na mutu aza ministre provincial. Très bien. Est-ce que le ministre est ce qui va au Kabila la vie c'est mauvais. Vous comprenez? Na bimisi lokola affaire moko boye. Eza ngaite. Eza ga mama ni mama. OK. Ngana uta poto yo moko tala la télévision na lela awa. Nzambe. Nazoni suna mboko yo batu ba traiter ngai liteya yo salaka pembe na mama yo kokolo la bongo. C'est-à-dire Esokaka pe maman. Esokaka bureau. Mais maman yeba qui était moi na zakana ba délire na yi. Ce qui pia que beti makasi. Avec la ganga crime moko na comprendre que minute akotanga maman lobi ale tokyo pe na Dubaï. To koma na Dubaï boye bazo kamwa balobi oza deuxième noir ola la hôtel. Noir liboso ala la mettre qui monsieur Zemi balé tout na gim ça obi bisa yo. Oza deuxième noir. Na Jumera. Très bien. Na Jumera. Grâce à maman. Grâce à maman. Quel autre hôtel ou na Jumera? Grâce à maman. Yo eza ndenge nini? Omoni babiloko wana vie amoureuse to ko lula ekipaka te. Lelo on a kati matanga okoki pe ko lula mwasi. Na ye na deuxième question so troisième. Lelo na kati matanga okoki pe ko lula mwasi. Mwasi pa ko lula mobile. Na ba fête to mona rango. Na ba manifestation tout le monde mais naza na ba confirmation te mais tout peut arriver siko natangi pe comment mututi mutu mususu pe ozo comprendre pour omoni to benga ngo système tant to ya kuna tali sa chance mais tali sa chance et tomba za la célibataire ba tali sa chance bazali yaya mutu akosa yo te zaka pona bana basité na bana mibali pe bazana ba attitude wana yaya pourquoi ceux qui tozo kende kingakati baya ebele ya théâtre mibali baluka gotondi sa poudre ebele na ndelogi azoluka sifa mona ye azoluka na famille présidentielle mutu moko luka ye oyakota biloko wana eza trop oti komona ngo ate na ba théâtre pe mwana na biso moko oyo asalaka humour oyo Herman Miss ozomona ezaka ye moko te ozwe na famille ya mbongo kozala goigoi te okuti bango na 5000 faut bouger comme combien 10000 c'est-à-dire oko ya na loyenge boye pour libala pe salami banini lobi pe baba eyo ba ko comprendre que o dépenser mingi mais o sala te parce que ma famille ya mbongo ebele papa mutako sauter ce sont des bosseurs. Très bien. Ba famille ya mbongo baza ba bosseur mutu akosa yo te biso tokenda batu bayebi stade ya Bukavu tokenda ko pesa biloko na Bukavu mama Olive ozomona abandi ko kabola biloko de 8h à 18h à 5h kiti avanda te atikala ta ko sala changement lokolo te mais batu tokenda na bango na yebi te ba engrais chimique bango baliaka balemba ba misusu balala neti ngakutu mwana mobali na bela Nabela constant l'équipe diarrhée. Nabela de 10h à 18h. C'est-à-dire bato ebelo mona ka bazana ba mbongo na mboka baza ba bosser ba bosaka makasi. Ozomona même papa Joseph Kabila Kabangi akumba ka tracteur ya masango ezo lokota masango alona kape alonisa kape. Très bien. Pour ça la masekite ndeko na ngai. Mais ko linga na mais za célibataire. Donc ne pe mulai to eza famille ba tuti na koya ko baby ça et komi obandaki na yo bien mais suka nango o baby si. C'est-à-dire liboso maman bato wana nyoso baza bana. Très bien. Batindika chaka bazebele. Deuxième question non répondait. Deuxième question c'est question. Ba bengani elle vit par rapport ya entourage dans les obéis ça comme maman Olive Lembe lelo. Mutu asalaka pe mama kuna azati comédien moko tasalaka pe pa mama biso nyonso tobikaka na appel soki babengi bino boke ko se présenter siko est-ce non c'est obligatoire eza na bato ebele omona peme na mama azati mazo vivre bien aye peme na mama te tantôt na mutu aza peme na mama na o atikala na ndako ba vivre ndenge moko. Ça veut dire après so biso bana na ye
po atala ka salité na bisote po atala ka buso ba na bisote Elise Bellevue azaki mutu muko abonné to bana tu oui aza bien po azwi mingi ale mingi aza bien oh ba pesa gena na silité eza ebele pas pesa gena silité na silité aza bien on se comprend très bien ministre maman d'abord initiative plus mobimba OLK place on a lobby mabe et c'est peli sibinoté bolingi sangai naza frère na bino et na sengi susu maman Olivier Kabila maman limbisa bana na yo bazana kati ya libunga bazana kati ya tindika chakal au single va commander pardon oui na single bango pardon pour bazana kati ya utilisation peut-être na bato musu ba utiliser bango ba pesi bango mbongo ba lié po baya koluka ndenge nini ya koluka ba kita maman entre temps nanga mokuti na oloba boye salanga soni salanga nkele ozo comprendre o remarquer ba débat ebele ya kana télévision pour na maman tie ko banda tie ko sila na olobelo côté po atinga ba biso te to ya ko répondre ba pena no sala yango te ngane naza boye ngai réflexion na ngaso na fa na hôtel ngabi maman wa motema malamu boboto pene za lolengi na yo ko salisa batu ta pena habitude na yo ko yokela batu maweza comportement na yo ozui mwana moko ya orphelin de père et de mère moko pété plus de 10 000 enfants obandie na kotangisa ye ko lesa ye ko melisa ye ti asilisi classe otuni pe lisusu odingo ke na université ate papa muto akonsa yo te baza ebele na ba IEC ba otanga na kombo mama mais ba oloba te baza ebele na campus baza ebele na ISTA baza ebele na ba province ndio mama otanga o to reception na bazo tanga bazo lia na kombo mama si wa suka ne lo ko manga nini na lingi classique soka na miti na bi mama pardon na lo bi ko mama linga batanga fort c'est-à-dire au moins ils sont pas mère voilà soko lobika mama na zonga classe wana ezali kambu o mama zonga asimate très bien wana penza maladi zonga classe mais les fondamentaux na o ya vie ya mutu o mama na mina kila yekola musala neti ngana minute oyo na komi ko raisonner bisa mama na kino yekola mécanique na end ozomona c'est-à-dire ndeko na ngai ba salité wana nyos omoni to bo nyos wana les session de salité omoni epine omoni ngana l'équipe na TV yebaka débat wana ezai na 48 heures c'est fini et là lambamo ya poso to yeto bito loba biloko ya ba comparaison ndeko na ngai ata na linzaka na le comité c'est-à-dire ce qui te lobby to tanga c'est na bolam wa maman Olivier Kabila papa okwa kotanga ngote yalo kwa suka mutu mais bato bibe Bellevue en bolam ebele wana siko yo ngozo ngapena na babolam ebele ngapa bolam ebele na salaka wana ozo comme yo ozo na batika cho comparer bolam ya mwana na ya mama non même pas so bato bazo banini na lobi par rapport ya dati mwana dadi kitambala oui otala ki mission wana o wapi il y a des gens balobi ki babimisi po bimisa Bellevue mabe ça ya mieux pour assimisa c'est na biso Bellevue kandi na biboye na initiative plus nanga na dati na koza na poa tena tunyo na initiative plus nanga na dati na koza na poa te ba question ça ngai ozomona ki ngasi ko na sala ka kuna soku tunga na ndeko na ngai soku tunga na soku na sala na initiative plus tena bi appel ezi ko lobate ke tant to zela rappel eza na ba appel o ba bengi biso nyonso eza pe na ba appel o na tenda présence na musala ocha pe ndeko na ngai nto c'est ça na sujet oyo na n'importe qui te ça dit aye bon au moins ko défendre maman eza tellement bizarre ndeko na ngai maman mais ko tout comme tout ndeko na ngai oko mona mabe moko bezole kana télévision yo ye d'une manière ya ko défendre maman ezindi si ope et quand tu pe na libulu mama tindaka mutu est-ce que maman pas pesa mutu mbongo neta pesi réalité ya kana ki pesa Diego mbongo te
C'est-à-dire, c'est que vous avez payé mon tour, ça n'a pas maman. Pour dater le bec, maman paye ça qui Belleville $3000, elle paye ça, mais Belleville paye $1000. Amela est 2000. Bon. Nous avons maîtrise la question, on a nous avons maîtrise nangote. D'abord, ils ont babilo mususu faut que l'ande lango bien. Est-ce que confirmation est ça? Maman tout nié que na pesa qui autant ba pesa yo et comme lioté pesa ba les odi. On a peni na zaboye na ko kipe okanisela mutu mabe. Ozo comprendre? Na zaba makambo ebele moyena lobango ezate. Na ye awa te pour na condamner ser na nga Belleville. Aza pende ko mwasi o asunga ngai na réalité à vie boye nazo le kapa ebisinga daddy tia carburant. Donc déjà mutu abi tia carburant. Vous comprenez? On a pour nous condamner tes berreri peut-être que les na et caniseli est différent mais on y so mon ebi na télévision awa ezala odatia lobby ezala ongana ekoloba ezala oyo et concerné maman te maman zaga lokola neto bandeko ba chrétien bolimbisanga ponga na za bilobela et maman zaga ndenge ezalaka bible yango yo Matthieu 7:7 mutu na mutu atanga Matthieu a développé Matthieu na ndenge na ye. Maman a fait sa biso devoir. Devoir ou a fait sa biso ba nyongo auto kota na compte ya maman. Moko na moko yeba deni ya ko défendre maman. Ya sali o aye musala e concerné ye. Yeba ya yeka ko défendre maman na ndenge na ye po bola mo défendre maman po bola mo leke bele. Soka loba ki bien étalé. Soka loba ki mabe étalé. Ngai na ya na TV po na ko loba, po na ko lobela. Fondation, makambo fondation tout ça là et puis le bamé belé avec fondation Tindie Belisa réputation Belleville ya mabe makasi koleka ya mabe makasi ça koleka pas maman bato o ba fongola ba compte Facebook na kombo maman. Très bien, c'était le corps. Bato yo ba fongola ba compte à l'ukute ya Facebook na compte ya maman. Nazoyibisa ba congolais pourquoi bozaka bazoba ti lelo mutu akomeli yo bokomi ba ami atinelo demande ami oyambiye tango oyambiye lokwa yo zomona kaka bakomi Marie Olive Lembe Kabila ba publier ba photo na ye ebele na kati atuni yo ozaka na poso sala ni projet na ezaka nini olobi projet na yo montant na bimi $25,000 na $25,000 wana mutu anungati ndelo $25,000 azoyibisa OK tinda 7,000 poto tinda la yo 25,000 est-ce que na mutu na yo okokanye muyibite pongane na zabo ba ngomo nyonso na zo pa mama tikala go yebisanga te pesa 10 na peso 100 très bien pesa 20 na peso 200 ezala gate est-ce que lelo oyo ne okutinga na otambola na mutuka boye ninga na mema ki o sepeli bakasa oyo musique na kata mutuka aussi vertige comme go filmer ngai sikoyo tala il kona oyebi biso to sabana oba mama olive alongola biso sodi très bien famille na ngai eza na 8e génération lelo oya mama na ngai ngabo taliboso da sana mutu c'est dit ça pour moi très bien mama ni mama sera na été venu longtemps tabo mata mama na lovayo mama na maman dans 5 chansons dans l'album l'album maman dans 8 na classe l'album maman la maman tela na fokana na yembi maman na winzembu na pese na 8 chansons cadeau et puis ce que maman nga mekaka lo bakake so moi quelque chose pour l'album na bité maman na sali en voilà merci mesdames et messieurs fidèles internautes nous sommes arrivés à la fin de cette émission au moins na lobi boy abu pia esili très bien maman ça concentré na biloko wana te maman ça na posa mwana moko yo orphelin oya kufela papa kufela maman atanga lobby oya tala oyebi sana soto bito ke na nenga ba cadeau ke tobi to luka terrain moko to luka par exemple terrain municipal à Bandal to luka ka to mema maman na stade to na 20 mai to telemisie kaka to tindi information mutu nyonso azaka na posa pesa maman Olive cadeau na lo ba cadeau moko te ke omoni ba cadeau ezalake c'est-à-dire tokopesa ye ba cadeau moko okozwa ta idée tie parce qu'elle est aimée asali do eya batu musu bando benga na ba province bozela biso to mata avion to ya kopesa ye ba cadeau stade wane ko tonda na ba cadeau plutôt ya cuivre ya nini ba cadeau ya valeur ko tonda même na ba or na ba argent
Maman Olive Lembe Kabila abokoli ya kobokola. Mais apesi batu misala ya kopesa misala. C'est-à-dire asungi na degré oyo même nanzame na likolo abetela maboko. Ce qu'on définit Maman Olive pour na dadi azanani aza une valeur pour na mboka na biso, aza une chance ya rosa Maman Olive na mboka na biso. Te aza nyonso, aza chance, aza valeur. Très bien. Tozwa penza likabo pour na ba congolais. Likamo na yo peut-être tozomona ke net na minute oyo mama zo sungana esu na médiaté. Kado nyonso bomengo nyonso zo pesa muteze esu na médiaté. Très bien. Apesi yo soki yo moke oloba. Na minute oyo initiative plus ça avec tout son cœur. Azo pesa pena na motema mobimba alobi bo kende bo filmer te. Très bien. Soki bo filmer na ndenge na bino etali bino mais yemoko na munoko alobi bo filmer te ngana pesika. Merci beaucoup Dadi, merci beaucoup na Maman Olive Lembe Kabila au so ça la surtout na témoignage. Merci ningo yeko yamba ngai mama limisa bana na yo éclaircir biso. Yo za mama motema munene, mama motema boboto. Oh nyonso ezoleka mama na ibiete mama eso limbisi biso. Merci. Merci de toi personne Batalio et puis dernière information et monsieur. Mama penza na mélange à été. OK. Merci. Merci beaucoup Dadi, merci Nandengo Pessi vraiment opportunité de éclaircir vraiment certains dossiers parce que vous allez vraiment dans l'entourage à maman, on va gérer maman c'est trop au monde qui comment maman est salée sur internet, si en vraiment objectif est monsieur Pénis qui en là ko faire taire vraiment hémorragie maman Olive. Ils ont bateau va faire maman ou autres critiquer maman. Soit bengi on rappelle les amis il y a pas de maman Olive. Ni ba bana bangwa. Voilà. Batinda enveloppe soko boya ko. Ciao ciao. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.